Mbote mingi balandi ya Mishapi Voice Television bino ba bolula bongo etando ekena bino mingi penda ba poni bolandi masango na etando eye boboto pekimia eza ote ya mabota mabino toko fongola basango na biso ya lelo na memateli bongo kokisi ya bakilimi beko ya etuka ya Kwilu pe sud ubangi obasangana kibongo mokolo malobi loleki uto parler du peuple mingi penda na ndako ya cinéma ba yangana kinatina na kotala memateli bongo mapona mimai maselema na inote na bituka na bango mingi pena na territoire ya Koma pe na o ya Masimanima simana masona bango bayeba kilo lengi nini ya kopesa makanisi na bango na tina na bosengi ete mbula matali pe seni ba kokabongo kolengela maponami tola na makanisi na bango na bilili ya Mishapi Voice Television. La province Mibale, province ya Nord Ubangi, na province ya Kwilu. Kutani pona kosolola makambo oyo etali élection oyo etikala kosala matin na ba province ya Mibale. Yango na ndenge tosangani tosololi oyeko zwa mikano miye. Tozosenga ya liboso epana bakonja seni. D'ici le 30 septembre, bakoka ko organiser élection ya ba députés provinciaux, na ya ba députés nationaux, na territoire ya Koma na ya territoire ya Masimanimba pour permettre à organiser pe élection ya ba sénateur, na ba gouverneur na ba province wana Mibale. Ya Mibale tosengi epana madame la première ministre. Akoka kopesa ndenge akomaki mukanda déjà et que par la ministre ya finance na ya budget akoka koyebisa bango batia mbongo na disposition ya seni pour permettre seni akoka ko organiser ba élection wana ya misatu tozosenga pe epa na assemblée nationale akoka koveye kotala makambo etali musolo oyo topesaka na seni to tiki sango ya ba kilimi beko pona kokende mingi pena na memateli bongo ministère ya justice wa pesika mwana mboka Constant Mutamba alengelaki lobiloloki likita lioko ya bobanisi bongo mambi mabofutaka misolo miso mitali bongo justice ndakisa bapako pe bongo na bongo na banque to pe na ndako e bombisaka misolo opération obabenga na lopoto bancarisation ezaki bongo Uto palais de la justice c'est Bayi Mishapi Voice TV basanga kitepe to kolimbo le labino manso na reportage oyo. Manaka yango ifungoma ki lobi mokolo ya yambo ya poso mingi penda mikolo ya sanza tomina libwa mobu e ya mwambe wape sika mwana mboka Constant Mutamba ya baki bonko talisa makanisi maye na tina ete mosolo monso motali bongo bitumbu pe maimi banso batela ka bongo ma e basambisa kape justice ya mboka na biso eko ka bongo ko banda ko futa maka na banke ezali pena na tina ete bakwa ko bundisa me matali bongo kanyaka me matali bongo madisu ya bana eye bande kolokola ba greffier ba magistrat pe bongo na bongo bayebaka bongo ko kotisa na mabenga na bango mambi mango makokipe lisusu koluka ete tokoka kozala na justice ya sembo na mboka na biso na tina ete mosolo monso moi mosengeli bongo futama ezala lomando ezala pe ba mi songolo pakala masengeli bobele kokota na banque pe pour la tina na yango ba bande ko banso pe pour na tina na yango bande ko banso ba bazwama ki na palais de la justice pour na milulu yango bazanga kite kondima likanisi mwana mboka Constant Mutamba wazali bongo ministre d'état puis ministre de justice et garde sceaux ya école la République démocratique du Congo. To kitasikana ingumba Kinshasa pona kolimbolela bino ete utoposo eleki mwana mboka Daniel Bumba wazali bongo mokambi ya ingumba ya Kinshasa ayebaki bongo kofungola manaka e bengami ete Kinshasa ezoko bongana tina ete ya kochabo peto na ingumba mobimba ya Kinshasa makanisima ye matikaki bandeko ya Kinshasa pambate bayebaki bongo pe kopesa makanisina bango na tina ete ezalaki bongo na bebayaka liboso bobele na loyembo ete Kinshasa bopeto Kinshasa ezobonga kasi Kinshasa ezalaki bobele
ebele kokoba na kotikalaka na bosoto tala tina lelo eye bandeko ya Kinshasa bakani ete ndeko Daniel Bumba asili koloba bazela yango na misala kasi na maloba te tolanda makanisi na bango na elobeli ya Mishapi Voice Television. Opération où a lancé à Kinbopeto. Opération où a lancé il y a propriété dans la ville de Kinshasa. Et c'est le komoko ya malamu mais esengeli basuka na musala où ya kobongisa ya kolongola ba saleté et puis batika kango par-ci par-là na ba avenue na ba coin eza malamu te ezo mema bangungi ezo mema ba maladie ezo mema saleté na environnement na biso ezo mema solo ya mabe ça met mal à l'aise et puis eza propreté toko sepela mingi soki balongoli ba saleté wana balukaka bisika nini obakoki kokendaka kocha yango musika ya batu ya bandaku ya batu ya ba avenue ezala vraiment musika wana ekozala eloko ya malamu mingi baluka ba société oyo eza na ba mituka ya bien oyo ekoki kolongolaka yango du moins au moins tous les 2 jours ou les 3 jours par commune ezala par chaque avenue ezala balongola ba saleté wana po bakenda komema ngo musika ya ville po emema ba maladie te na environnement na biso en tout cas ceux qui asali bongo nde kozala malamu mingi tala sikama matali bongo bozungi kelasi pona kolimbolela bino bande ko balandi ete etikali bobele poso ibale na tina ete bana bako kozonga kelasi na etando mobimba ya République démocratique du Congo kasi mazali koleka na bazando esika bateki me matali bongo biloko beba na ba kelasi ezali kotalisa tete etikali mikolomike kelasi ekwa kozonga pamba te bateki bazali kolimbola ete baboti ebele na ino babandi bongo bosombi biloko bya kelasi te motuna ezali kotuna ma ete bakosomba yango tango nini tolanda makanisi mabango pe mingi mpenza constat oyo epesameli biso na ndeko Agathe Miezi. Esengeli koyeba ete bazando ezalaki penza pio pamba te baboti baike bayebaki bongo na kokitana zando te na tina na boluki bongo biebisengeli na tina na bango pona bozongi kelasi babama ebele pe bapapa bayebi na ino te na oyo eleko te kozwa mosolo oyo esengeli na bango kosombela bana na bango biebisengeli na tina ete bakwa bongo kozonga na kelasi mingi pena bateki bazali kolimbola ete ezali eleko ya pasi wapi esika telelo oyo etikali bongo baposo bibale baboti mingi penza na ino bakiti na zando te pona ko somba biloko ya kilasi ndenge ezalaka tolo na makanisi na bango nezo mona ngo boye poussière ezo matelango ezo beba batu bazo ya kosomba bana bambongo te l'État zo futa ba parents te evite ça ndenge l'État a futa ba parents bato ya biloko oyo kita po biso pe za moyen ya vivre so bango bafuti bango basombi te biso pe to vivre te taka biso to ba coopéra ya olukala tane tibo mama basomba mais so tuni bambongo o bafuti nanu te na yebila ke ndeto oloba boye koma rentrée scolaire ya turo toyebi te nzambe kaka tozaka oyo tozokata balemetre bato bazosomba mais oyo toza dala lelo soki le 20 mais banda tosomba biloko ezobouge te bafuta bapapa mpo baya kosombela biso mpe toteka mpo moyen eza te vente eza te tozoyeba te tosala ndenge nini totie biloko na bamesa bato bazotunaka bazokende nani bafuti bapapa te bafuta bapapa mpo biso mpe toteka vente na biso ezaka boye te ezaka ero mbelela tozokota tozobima place ezolakisaka mambo ezokende mabe yango tozoteka te vraiment eza musala na nga na banda osala ngo depuis kala naza na expérience oyo déjà 5 ans nasalaka musala oyo nateka na nga ba rentrée scolaire mais rentrée scolaire année oyo vraiment ça ne va pas la cash tozosomba na biloko cher en plus vente eza te baclient baokota te baparent baoya kodéclare ka bana bambongo te $18 nazo proposer client pesanga ta $20 aolela kaka o naza na mbongo te papa suka ba client baoyela biso mbongo ba 20 000 ba 7 000 donc vraiment esimba te tout bazolela ba déclarer kaka mbongo eza te et surtout likamba dollar biso ba commerçant tozo kemba imagine toi $10 na ville comme 30 000
soki oza na franc congolais na ville okoregrete mpona nini oza na franc congolais. Et puis dollar yango kozwa yango mpe na maboko boye donc compliqué na magasin ba chinois okende osomba eloko ya 10 dollars boye eza te, okende kota bawara ndenge moko, biso mosu bandeko na biso bacongolais ndenge moko. Donc finalement toyeba te tozokende wapi, tokomi wapi, toyebi te. Sakoliki ezali ete na poso oyo mibale etikali mami mango makoki bongo kobongwana pamba te bayi engumba Kinshasa bazalaka bobele ngonga ya suka po ete bakoka kokita na zando na ntina na bosombi biloko. Tozi sika sango ya bikolo bya molongo mingi pena na mematali bongo mokolo ya lobi mokolo ya zomi na libwa ya sanza ya mwambe wa pesika bikolo bya molongo bilengela bongo mokolo motali bongo bakangi bilili tope ba photographe uto engumba Kinshasa bilili bya Misha Pivo Stevie bikindaki bongo kokutana na ba basala ka mosala eye badali kolimbola ete ekomi lelo pokoso makasi pote ba kwa kosala mosala na bango pamba te bato bayike bakomi komisali la mosala yango na nzela na téléphone pe kilikili likambo yango ezali kopesa pasi na mosala mwa bango pamba te bango babokola kabana na bango bobele na mosala mona kasilelo e mosala mwango momonani ete mokomi penza kokita talo tolanda manso na bilili biye bipesa mibona ndeko na biso Agathe Miezi. Photographie est vraiment important parce que il permettre biso to garder ba souvenir, parce que au cours de la mode événement sans photo, par exemple, Moutaro Koufa, mais Moutaroufi, parfois il y a du vaca. Bon, tout le monde a une question. Mais photo to tient ni pour na elaxaviso Moutou a Koufi pour ba monaï, ba na photo en a dit. Mais quand vous avez la photo, on a facilité l'accès-maman Moutou. Il arrive parfois qu'il y a Moussoaïe. Sa photo beaucoup de clarté, ils ont électronique, ils ont clarté. Mais tandis que soit la photo ils ont imprimé, donc ils ont moins facile pour la bâtir la ligne. Mais la photo est importante, la ligne est belle. Très important. Journée na biso, que l'une de la sabat na monde que cause la photographe, ils ont cause la moto pas battre, cause la photographe ils ont moto oyo, azo battre la image ya bateau, azo tika bilembo o babenga asisa bidimbo nde photographe conseil na kopesa na ba client na biso ko imprimer photo eza mabete ko zwa epe na kati ya flash eza mabete mais préférence ezali ko imprimer photo so ko imprimer photo o ko zala toujours na yango longtemps mais so que tie photo na kati ya téléphone to na flash disk virus ezalaka ma ekotaka téléphone bayibaka ningi bayibo osala l'informatique te bazo perdre nyonso. Toko suki sabongo basango na biso ya mokolo mwa lelo na maimatali bongo bikolo bya molongo mingi pena na mboka États-Unis d'Amérique wapindeko John Biden ayebaki bongo kolekisa manaka na ye tope flambeau na ye na oyo asengeli bongo ko kitana na ye ezali bongo mama Harris Kamala yende akolakisa elongi ya ba démocrate na mapona mima mazali koya na mikolo ekoya mingi penda wapesika bakomona na ndeko Trump o akozala azali bongo candidat ya ba républicain manso malekaki uto convention ya ba démocrate fongwamaki na mokolo mwa lobby to kolanda manso na nzela na bilili biye to proposer bino na Misha Pivo Télévision. Tango ya makasi penza ezala kibongo bo bimi ya ndeko Joe Biden wa ya kibongo kotalisa mo kitani na ye na mematali bongo mapona mina États-Unis d'Amérique ezali bongo Harris Kamala wa ezali pe molandi ya Donald Trump na Maison Blanche ye onde akoyeba kondongwana na Donald Trump wa ezali candidat ya ba républicain na mapona mima makoya na États-Unis d'Amérique na maloba na ye ndeko Biden azongela ki mingi penza mematali bongo bilan na ye ya mibu mine na liboso ya Maison Blanche peli susu alobela kibongo bitumba na ye na politique utomi butuku mitano na bokambami ya États-Unis d'Amérique pe na nzela ya kusunga mboka na ye alobi boye na pesi nyonso ya malamu ezaki kati na utomi butuku mitano ya bomoi nanga na matali bongo politique ezalaki bongo maloba ya Joe Biden ayebaki pe susu koya kondima bongo boyebi mosala ya molkitani na ye Harris Kamala azangaki te kosenga na baamerikain banso bakoka bongo koza nsima ya Harris Kamala wazali bongo candidate ya ba démocrate esengeli koyeba ete
to mikolo minei banganga minene ya ba démocrate bakoyeba bongo koleka na tina ete bakoka kosala ba discours na bango na tina na kosunga Harris Kamala tozali bongo na ndeko Bill Clinton pe Barack Obama o bakoleka na tina ete bakoka koloba na tina ya bo sungi ndeko Harris Kamala kasi esengeli koyeba ete bondongwani pona bokoti na Maison Blanche ekotalisa bongo ngambo moko mwasi pe ngambo mosusu mobali c'est koyeba ete bandeko ya ba républicain bazali kokanisa ete bakoki kozongela mambi malekaka bongo kouta mibu libwa wape sika ndeko Donald Trump ayebaka bongo kolonga Hillary Clinton na mapona miwana kasi na ngambo ya ba démocrate bazali bongo kobanza ete ekozala ngala na bango ya yambo bakoka komema bongo mwasi na bokambami ya États-Unis d'Amérique kasi na ino tokomi kuna te tozali kozela ete maponami masalema pamba te babiteni biso mibale bazali na ngala ya kokokana batata bamama ndeko bisika biso bozwa kiliba kule ya bolandi basango na biso ya lokota la lingala tika ete botika la kimia toliki ete mbala ya sima bokuta na biso bobele kaka na etando eke na bino bopona Mishapi Voice TV boboto ontema bota na bino